Naninga vous répondre la chef puisque chef a tout ningaï sur effectivement des centres des centres sollicités par le ministre de la Justice. À combien accord nous avons qui réquisition les araki anel à salaki réquisition pour avoir requis nous sommes espère pas que de la terre pour avoir ma mesure et puis va faire respecter ni il y a un ministre de la Justice ou zaraki bazangana plan oyo tozalaka nango ya lotissement tozalaka nango mikanda nini oyo oyebeka aza nango badroit oyo azwaki yango wapi balemisaki mikanda na avant équipe nani ekita na terrain lere bakiti na terrain objectivité ya liboso ezalaki protection ya bacolone ozobenga yango ezali bapylone zone bato mingi bayebi te lelo bazoloba va respecter 6 mètres de diamètre des années. C'est-à-dire aussi dans l'axe, il y a des kilos de l'année. Parce que la pompe va salir 200 mètres. Les longs, on n'a pas de protection, il y a pas de maréchal. À l'époque, c'était stipulé ça, arrêté ou bien la ordonnance. D'abord, elle va y habiter dans nos batailles. Est-ce que va respecter vie, il y a bon, il y a un moment où effectivement, va respecter Batala de 200 mètres de Zawa. La qualité de la Nanga. À part pour respecter Wana et Odeka, il y a un titre naïf. Batouana Bazala qui peine à bâtisse. Oh, il va passer aussi avant, peut-être avant, peut-être avant, il peut bâtir Wana Bazala. Bâtir Odeka Zanamo et Zali, Bazui. Dimension wana circonférence il y a 200 mètres basangi sina oyo superficie obeka ajwa bazala kanamo basali rapport nazana rapport des alliés wa copie batinda ko epepa na nerpeza to zala pe kaka cadastre te batu ya urbanisme pe bazala heureusement nazana isengo papa walo azali alobini le chef alobi pe ye azala kitina wa 0. Donc, rapport les alliés, pour que le rapport les alliés est un peu compliqué, rapport les alliés déposé même le niveau annuel. Rapport, on a ça qui pour dire qu'effectivement, tu es polygonal. Et puis, tu as mon superficie, il y a Odeka. Mais curieusement, chef, au moment où je vous parle, aussitôt que les cas qui partent au toucher, quand moi je passe ce avec ma chef, tu peux me teki. Mais il y a un problème. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire ceci. Dans le bas au départ, dans vos alamans de placer ceux qui ont Oyo Kabatumi Balé, Oyo Wakakamutumo. Oyo, hier, par chef Aloubi à Tekraki, hier, nous avons Pesaki au Ebeka. Mais non, chef, nous avons Pesaki. Il fallait au Ebeka Zarawana pour dire, voilà, après ça, il y a une dimension telle. Voilà ma condition, après ça, il y a une dimension. Pour vraiment, c'est mon mal à toi, les années. De mon côté, nous avons bien placé. Il y a eu Sabino qui est ceux qui. Moko na bino zana mukanda yaki to pesa inema ni mukanda to vous défendre yango to yeba ndenge to pesa mais na to kota na jugement ko baté lotissement so to lima kambia lotissement ko yeba yango te lotissement zani ko so yango te me filière de lotissement na kati ya ville ya Matadi ça dépend ya ba superficie bon la nanga bien na ville ya Matadi lotissement ça dépend ya superficie ezana ba superficie ezana domaine ya gouverneur. Les gens dans la superficie, ils ont le domaine, il y a le président de la République, les gens dans la superficie, dans le domaine, il y a le ministre national. Et puis, les gens dans la superficie, maire et la ville, gouverneur, à qui vous transférez, pas droit d'aller la maire et la ville, et puis, pas créer, pas tout, à combien encore dans le conservateur, c'est le conservateur. Il est l'aide, il y a le gouverneur, l'aide, il y a le maire de la ville, il y a le ministre national, l'aide, il y a le président de la République. La Syrie a noté. Le lotissement est agréé. Le lotissement, en principe, et la création du lotissement est à la campagne. La superficie, il y a la compétence du ministre national, le gouverneur a sollicité. Le gouverneur a sollicité, le ministre national a dû arrêter à créer le lotissement. Les besoin, il y a en commun encore déjà le plan urbanisme et que on a le lotissement va nous rebeller.
l'air kozonga bato ya cadastre bake matérialiser puis c'est définition de lotissement eza yango wana espace bacréé wana pour pesa vie na baoccupant par exemple na basociété ainsi de suite on appelle ça des îlots bakreaka baîlots espace libre ainsi de suite eza na kati ya lotissement donc lotissement eza tolangoika na ntongo olobi non boyebisa biso lotissement na nani asalaki yango lotissement soki totuni bino awo lotissement ya ville ya matadi oyo asengaki yango asalaki yango ya aza nani boyeba te puisque à l'époque c'était l'état belge mais nous pouvons vous dire comment va créer le lotissement ville ya matadi batena ya kotisa puisque baborne ezali un peu partout baborne géologique mpe ezali donc oyo boyebisa bino bacréer yango mingi nini donc par conséquent tolingi te tokende baterme juridique ya lotissement nalingaki to résoudre problème na bino problème na bino eza lotissement te problème na bino ezali bozotonga bazwi besoin déjà mabele mais mabele wana bazoderange bino yango ministre ya boyaki bandisi maire de la ville asécuriser bino bokoma botikala na niveau ya sécurisation basécuriser bino nazala esengo puisque maire chef coutumier alobi nini baacte wana ye moto ategelaki bino kotika bitumba wana c'est comme vous avez dit bitumba ezali entre ye moto apesaki ye moto ategelaki bino na oleka bozokoka na ye mais eloko ezosala biso mpasi eza vous êtes allé déjà au-delà ekomi déjà na niveau ya bainterpellation au niveau ya bacour or dossier nyonso soki eza na bainterpellation au niveau ya bacour toselimita tokomi mpe limité na badega na bapopulité na biso ya bafere tokozela ti pourquoi bazokanga bino nde toya retrouver solution mais en finissant mpona silisa soki boza na besoin ya rapport tolobi rapport bato bakitaki na terrain toza na bakitaki compte tenu ya demande ya réquisition ya ANR sous demande ya ministre ya justice mutambalere alikaki chef akonfirme yango bazalaki ntina ba 0 heure soki bozozela koki bozozela nini il faut devait attendre mais au moins les rapports toza na